more. I was going to say, during the Dark Ages, the church engaged in it. Yes, but it was the Dark Ages, you remember. They were very far from the Word of God. There was a great... Okay. Eleki moi mikolo ebele toleki na Facebook ou bien na YouTube te. Toka observer makambo zoleka. To remarquer moi makambo ebele. Oeza qu'il faut vraiment tout ça là on banalise. Mais tout ça la banalise. Parce que ba makami susu oezo salama batu mingi kondima na bango et eza ya kokita penza. Kondima eza vraiment ya kokita. Na makambo ezo leka lelo na kati ya église Kimbangese. Soki moto ayebisi yo ke kondima na ye bougete azo kosa kondima ya batu eza penza bousculé. Ezalozaka na ndako, ezalozaka na 3, ezalozaka wapi. Kondima ya batu eza vraiment bousculé. Mais soki bolandi na kati ya chaîne na biso yo Kimbangu 21. Et si gado pesa kabino ba information ya solo makambo yo erolendisa kondima na bino ol sepela na jomak ol linga jomak te mais nga rôle na nga ya la kaka na exposer ba makambo na exposer makambo libanda comme ça yo moko oyeba ko décider opona wapi ekosunga yo wapi ekosunga ote. Nakalisi bomoni makambo mikolo yo ndenge salami na kote ya bandeko na biso ya 3 égale à 1. Mikolo leki na la websa bino. Tozo préparer centenaire. Ezalaki nini? Ah, inauguration mise soke salami. Ah boy. Donc batu ba se préparer ki pena na niveau moko ke on dirait soki le 6 avril et leki après to ba no lia ba man mais tu ndeko mo ba yo to comment on lia 3 fois par jour ba misusu 4 fois par jour on dirait qu'on lia yango ne loko ya important na kati ya ba vie na biso ndeto na mokili awo donc l'espoir pene zalaki mise zo kanga makambo donc faut to sala pena inauguration le 6 avril ngana lingi bo comprendre loko moko soko zalaka na 3 ou bien ozala 26 ou bien vana na ndako to comprendre eloko moko eloko yango eza nini to tshana mitu na biso aussi longtemps ba papa 26 bakozala esika moko te baloba liloba moko batambola nzela moko bazala mutu moko to mata likolo to kita na se eloko ekosalama te eloko malonga ekosalama te parce que toyokaka ngwawa nan toyoka te moko ya bapapa
abima a contredire maloba wana. O ezalaki ke malobo ezali ke papa Diangenda alobaki na bango. Bana. Alobi ndenge bino bozabwe. Eloko nyonso oyo bokosenga epa ya koko na bino. Akopesa bino yango sur le champ. Ezala pona bino moko, ezala pona bandimi, ezala pona nani, akopesa bino yango sur le champ. Bokanga malobo bien. Papa lobi, à condition que tango bozo senge nini wana bino nyonso bozale loko moko, bozale sika moko. Osoka. Donc, un kimbangiste digne de ce nom. Oyo aza pena mwana papa Simon Mbanga solo. Soko kangika maloba wana. Olbaga, donc makambo nyonso ezosala mawa, on dirait eza nango pamba. Sobo moninga na che video na chaka ngo pamba te. Eza na eloko moko ezolanda na sima. Parce que moni ngala za wapona na convaincre batu te. Soko moni na che video et profiter parce que omoni mutu soki opesi ba donné. Batoyo bazala kamaele bakolinga aye ba makambo ebele. Parce que soko yebi makambo. Makambo wana yango nde eko ede yo oyo bako décider pona vina oya bonzoto. Pona vina oya molimo, pona makambo nyonso. Parce soki oza informé te. Ndenge nini yo koyeba kozwa décision ya malamu oyo kosalisa yo ezala na molimo, ezala na nzoto parce que oza na information te. Oyebi te. Donc yango na rôle na biso pona tête ko bongola batu. Na peso kaka ba information oyeba, ozwa kaka ba donné wana, oyeba, tala likambo yo ezali boy. Na video moko na chaki wana bomoni bandeko na biso ya 3 basala campagne ya 4e président. 4e président onani Joseph Kabila. Yende président Bilaka, yem ta kosisa bapasi, yem ta kosala makambo nyonso. Tomoni pe na Mbanza Ngungu papa Simon Kimbangu Kiangani abimaki alobaki yende mutakosilisa biso yende mais tango l'élection salamaki na lera campagne na bisa bino ke pona Kabila bilia ke bikoki azokende lelo azab wana to leki pona kolakisa ke papa Simon, papa na biso, tolingaka ye mingi, papa na biso, tolingaka ye mingi. Aussi longtemps, akotali sa na ndenge na ye moko. Boko benga ye ba kombo nyonso boko benga. Nzambe na bakili kamba nzambe ba disikita na ngote. Parce que kondima mutu aza nzambe, koyeba nzambe ezali nzamba ko revele yo na kati na yo. Bate yango na église te. Baloba ke batu nyonso bo yawa yo nzambe. Oyo mona kawana batu asalaka, eza makambo ya lukuta. Eza ba semblant. O batalingala bakadia lelo comme ça babiga yem ta sala kango bien bazo sepelisa mutu moko boye par exemple pour sepela azala nini donc na kati ya kondima penza eza na kati te parce que mutu andimaka na ye nzambe te na repetaka ngwawa record ezolakisa biso ke mutu andimaka nzambe te nzambe oyo amonanaka boye oyo aza na nzoto e record ya mokili ezolakisa biso ke mutu andimaka nzambe te. Tango nyonso nzamba ya na mokili oyo kolo eso yaki to bomiye basala nzambe baya baboma bango mutu andimaka nzambe te. Donc oyo mutu ya lelo oyo encore africain akene kondima penza ke mutu waza non na nani te bolanda ba publicité la boyo kaka te ba bazolo ba ye papa ye nzambe na biso ayo e comme lokola kombo papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo santo sa divinité nyonso wana ezala ngo ba vantir. Batu balobango bato yo bazala foi pena parce que kondima eze loko nzamba ko révéler na kati na yo par rapport na expérience na yo ba ye ko la kango te ke oke boye oke ne boye bandenge ni te nzambe ako se révéler et pas na yo individuellement a relaxa yo munena ya likam parce que mususu rotuna yo yebi papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe point o po la musaki moto o po sala ki miracle
Mais là, il y a un mutumo qui peut faire un miracle. Tam suko le kawana. Mbaramongo ozala likamaro lobate. Aussi longtemps papa Simo Kimbangu kianga na kokende na ndenge na yemoko eloko ko sala mate. Yango bozo ko mona ba humiliation oyo lelo boza ko mona eza ko salama. Papa firma lobaki yango. Papa Simo Kimbangu kiangani. Lokola za ko reconnaître ta za ko défier ba tata na ye a ko kende de bêtises en bêtises. Yango tozo mona. Yango tozo mona, c'est clair. A ko kende de bêtises en bêtises. Yango tozo mona. Yango tozo komona. Boy bisanga to fêter siko centenaire leki. Bino bande ko bola 3 égale 1. Est-ce que bande déjà ko lia ba man? Si la lobaki na bino awo. Na lobaki na bino awo. To matali koloto kitana se nyonso bozo ko souhaiter, nyonso bozo sala eloko bozo sala mate. Maman kwa kere tiki biso awo. Basali bakabango mbango kaka. Po kaka ba papa o bazana mokoto bakende te. Bakero bimisa makambo kuna nini ka? Papa Paul boya wate parce que papa Paul Langola akangisi bakimbangiste. Boya wate. Siko boko kamwa batu ya mokile. Liboso za kine parce que totala makambo biso tozo ko banda. Yango nde ezo keneti na lingomba. Maman kwa kia di mama na biso. Oya tika ki biso. Mama Sambela pe asona. Mama Sambela. Azo senga na libonde la ba polo. Le désordre de mona polo. Nyoso polo. Ena nini yango wana ezalaki na occasion ya makambo ya tango mama kwa kia tango mama Salulu atikaka biso. Siko likambo ezalaki papa baya te ezalaki koyeba na penate. Siko nde na occasion wana papa Simo Kimbangu kiangani abengi saka batu ya kinzungilila wana batapeme na bamboka wana bayaka. Papa alobi na bango ke ngai toyokaki mawa tolingi mama na bana oya boti na nzoto kaka baya me bango balingi te bango balinga bango nso baya na polo pe na kati bato bazomeli wo na katika occasion toyokaki mama moko ake koloba liboso alobi papa soloki alobanga na biso bana bayombe bakovandela bango bayombe na kati église lelo makambo ezo salam tozo kanisika baluba makambo oyo biso tobandi na lingomba yango ekomi na mokili tribalisme na kati ya mokili na kati ya Kongo wana baluba basali baluba opo aza muluba po asali boy biso to banda na kati église siko bino boye bisangai mutu ya nzambe Tshisekedi ake kuna na nkamba ake koteya batu ya nzambe alobi ke papa Simo Kimbangu kiangani apesi ye promesse a promettre ye parce que c'est l'autre Tshisekedi alobi fo bo moko na kati ya bo moko wana nde tokotonga mboka na biso bazomeli katembo abimi liboso biso tolobi boye tokoki kondima te bino bato ya mokili boya donc abandi ko loba nini abandi ko sommet ba gouvernement ya ba pays mibale Angola na ya nani zoka katembo bati yankamba kona babeti maboko posiko boye bisangai nini oyo eza kosala malelo tolobaki na bino epi tozokone koloba yango aussi longtemps tokobeta papa Simo Kimbangu kianga na ba papa bazakuna bakobeta tala ba age mutu azotikala susima azate papa Simo Kimbangu akufaki na age nini papa Kisolokele akufaki na age nini ba papa na biso bazotika biso na ba age nini tout à la âge
Ataka na normal boy. Sans boy na total ba âge. Mais au lieu total makambo sous biso zo na venaki, on dirait makambo ça les a malamu. Église mobimbe komi ko benga na batu. Papa Bibo, o ba nyoso ba papa Bibo, ba bengani. Ndeko ya papa Benansilo, ba bengani. Donc musala we olopo to mona kibino bokendaki na 26. Oh to mona kibino bokendaki ko na mariage ya mutu ya 26. Bon, siko boye sanga tozoko s'attendre na nini. Bo se rappeler maloba o lem sinazo loba wana. Botala papa diangen na yebisi bana na ye. Nyonso oyo bozana ngo posa ya kosenga. Bozwa tout. Sauf rien. À condition que bozala iloko moko. Siko bino boza sir pena ke papa si toka ki papa diangen na maloba na siko aleki liboso ba papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu. Papa lobi soki na landa ki ndenge ba papa tata na nga sa alingite. Nesi to kwaya ki kala. Wana papa diangen. Neto aussi to kwaya ki to kita ki kala. Donc sikoyo toye komona makambo ya sika. Ok to vivaka liboso te. Ennemi ki benemi comme une église. Donc bato bakomi te makasi. Bato bakomi dongo nako boma e komi na kata ndaka nzambe. Mutazo ke église azo banga kulia eloko pande kuna e. Bon, siko bino boyi sanga, siko nini ya malonga to komona. To komona ni. Bino bandeko bwana toa ekala. Bwana nko lakisa biso eloko ya malonga o totali na ba vie ya bakimbangise parce que bakimbangise pe bada peuple. Banda to sali mise to moni sikoyo bon, na ndako ya bata 3 égale à 1 match vie échangé, to komi bien, to komi boy. To komona ni. To moyi ni. Bon, bino lokwa bozaki na kota 26 kuna biso koto toza bien. Bato baza kuna. Bazo sambela mabondeli na bango ke nzamba bongisa soki to komi bien nzamba bongisi na ndako na kozala na frigo obanolia 3 fois. Siko bato bazala kawa o bakimaka biloko kolia. O bakimaka biloko kolia. Engagé docteur azo fute mbongo po lakisa ndenge baliaka te. Siko bato na bakolobani. Yozo sambela po bilaka ekoka o banda kolia ebele mbale ebele o banda kolia mbale ebele. Mais bato baza awa sambela kane kutu te. Engagé docteur lakisa ndenge baliaka te po azo banga koya munene. Siko nani yango azana nzela malamu na nzela malamu te. Parce que pas une abysse ça yangwana. Dans la bonzoto boy. Oh comment on a biso na bonzoto boy to koma bien boy tout ça. Et ça tout ça na nzela mabe. Tout ça na nzela ya mabe ngana zo bisabino. Bo surveiller bien bandeko ya biso ya 3 égale à 1 na makambo surtout ya élection oyo. Et dans souka na humiliation. Oh pena papa firmé à l'obaki aussi longtemps papa Simon Kianga na ko comprendre te à kokende de bêtises en bêtise. Bo contrôler yango bien bozoko mona yango ezoko salama. Yango ezo salama. Na mona ki vidéo moko ndeko moko azaka congolais bo azoloba abi bandeko ya Kimbangi se fala ki même pas batanga kombo ya Denis Kadima. Parce que va confirmer pena ki aza mutu ya pouvoir. Ba confirmer yango. Mutu wana sala analyse wa botala nan. Abi depuis quand bine bomona bakimbangiste babunda contre gouvernement en place. Et c'est vrai. Papa Katembo alobango. Bisoto bundagana l'État te. Bisoto bundagana l'État te. Bisoto za kolobana bino. Église na biso kimbangiste to bundagana l'État te. Bisoto koki ko bundana l'État te. Bo sikoyo bo bundagana l'État te. Bozu président aseni bolobi ke biso ye wanande. Bon, sikoyo mutwaza siko na place za Tshisekedi. Boza siri ke Tshisekedi soka lobi ke bo changa parce que yé mutaza siko na pouvoir. Yé na pouvoir. Jusqu'à ce que bako voter Mukonzi akozala toujours na pouvoir. Bon, sikoyo bino bo bundagana l'État te. Sikoyo bino bo lobi pena ke candidat na biso yeyo. Bon, bo bundagana l'État te. Ce qui si y a du téléphone à Benga, bon,
Denis Kadima na moni fo boye tout ça. Bo baksa moi ba voix. Est-ce que boko bunda contre rien ou bien boko bunda te? Parce que publiquement ba non kimbangisi ba yebi ke boko bunda kana l'état te. Yango na garçon na lobby ezali souka na bêtise o ba kimbangisi basali. Ba kimbangisi o yankamba. Parce que faut loba ngo bien. Bilo ba non kimbangisi bo comprendre que ba kimbangisi ezaba oyo ba lingi ba koko ya simo kimbangu na ba kimbangisi ba liboke moko. Ba oyo nkamba wana eza lingomba mususu basala wana eza lingomba mususu. Baloba ke oh ba misusu boza ba kimbangisi c'était kuna des églises kimbangisi était. Parce que église kimbangisi était aka jamais bokabwani. Papa simo kimbangu aye kotonga Babel ya sika. Et pas yo api mukongwa kozala te, muluba kozala te. Batu wana nyonso fo ba kima bayande epai ya papa. Zoka batu wana fo ba kima kuna bazali baya epai ya papa. Mais tala sikoyo awa, biso sikoyo balobi ale, toponi mutu ye wana. Denis Kadima. Toponi Denis Kadima. Siko ba Congolais pe si ba fongoli so abi oh, mais ba mi fundi pena bien que oyo bazali mutu ya pouvoir. Parce que imaginez sikoyo ke tu sais que d'abord ok, bino ba kimbangisi faut websa Denis Kadima, bona. Est-ce que boko bunda? Est-ce que boko bunda? Parce que boko bi coach garçon na pesi raison. Alobi ba isika ba kimbangisi ba ke komi kotisa ezana li dusu moko ya osakana te. Na suka na li dusu. Ba ke ko funda komi funda pena malamu. Alors siko websa ngai nini oya malonga zo sala. Yango na ba biloko zo sala fo parce que omoni makambo soki to lobi yango te bato ba ko comprendre te. Botala kaka makambo oyo papa lobaki. Bino bana na ngai nyonso bozana ngo posa bosenga bokozwa yango a condition que bozala sika moko. Ba papa ya nkamba ezala na lera matanga. Balingi ko benga bandeko na bango te. Ezala na lera ya esengo, ezala na lera nini séparation wana. Oza sir pena ke bako kende pena ke eloko sa 20 ans yango yo. 20 ans yango. Nini el salam. 20 ans yango yo. Nini el salam. 20 ans yango yo nini ezo salama. Mutu nyonso aza kimbangi c'est surtout ba oyo ba salaka politique. Oza kimbangi soza politicien. So moni vidéo na chaki ya faut ba tuba analyser yango bien parce que mutu non kimbangi sa koya ko tuna weti. Abi oh bino 4e président ezaka neni neti yo kimbangi so fandona ba tuni ba bibo prophétie à 4e président on ezaka neni. Po biso to yokaki mukonja ba kimbangiste kuna alobaki. Bakimbangi c'est ba pasteur. Ozi Mambuana, aza pasteur. Alobi prophétie à 4e président c'est Joseph Kabila. Parce que ezo lakisa. Ba caractéristique nyonso et lakisi ke ezaye. Ndenge nyonso batali ba abi ba signe makasi ba baloba ka za mona muke ye wana. Donc yem to ya ko sisa makam. Et puis papa Simon qui a confirmé que ye akosili silabiso pe makambo. Papa pasteur mususu dongo ka ba pasteur nazo ba pasteur pe apa mapamba te. Papa Mayona aza pasteur asala pe na papa ngina papa nani papa Mayona ala pe journaliste. Do tanga zo loba, do makambo zo loba, makambo zo loba. Alobi ke Tshisekedi aza ya bisote. Tshisekedi aza ya bisote. Mais l'autre moni Tshisekedi akena nkamba. Tshisekedi akena nkamba. Akosi mwa loko mo boya la boaki ndobo. Le 6 avril les journée bona bobatu wa. Allez, aibi ke na tchele jambongo na banque. Tango ko koma l'air ya ba élection. Ne l'air wana ba kosala eloko wana. Ezaka lokola boaki abi ba alinga sala ngo ba bitete sikote. Tozela na 2023 soki 2023 da ba kote bandeli wana ne sikoyo ba bando sala ba biloko wana. Siko tokoyoka bato ba koyela biso ke ba moni likambi ya 4e président de toloba ke ba ko changer ba histoire.
nyonso yo bato oyo baza kolekisa ere eza biso. Omoni Nzambe soki yo ndimi na yo kolobi bon ngala kozala na nga boye na kokipe na nga te na kobando samba na nga na sala mabonde. Nzambe akoperdre lo mode. Parce que Nzambe aza plus na molimo na yo ke oyo ozomona neti na nzoto. Aza plus na besoin ya molimo na yo ke na makambo ya nzoto boye. Soki yo néglige na yo, ye pa tiki na ete. Mais toza na temps, biso temps eza limité. Temps na biso na mokili ayo eza limité. Soki tosali choix ke tokolekisa ngo mabe, to vivre mabe, tozala bongo, Nzambe etali ete. Bino nde boko leka na bino. Parce que maloba na eleka te. Bandeko mingi tozalaki na bango, batiki biso bakei, baleki esili. Tomona bango sute bake. Biso ngana o totikala so tomoni ka ba tozala biso ka bo, to leksa na biso ka l'air. Tokozwa lisusu 20 ans mususu to bakisi likolo, 40 ans. Ezo kende kaka. Soki ngonga muteko ya ke tikala ka bo. Mais nini o to tikala sima. Yango to lobaka eza te poto bongo la yo zwa ka information na tchana mutu na yo yeba ke t'es vrai 20 ans de na zéro na sima et tozo continuer kaka position moko Nzambe bozo mona bena ke makambo sala meza ya bonzambe te eza ya bonzambe te makambo. Soki yo kenda akuna na 3 par exemple, moni likambo ya kobeta maboko te, kwa puyango te. Soki yo za na 26, moni lelo, eloko moko, yango ozomona, mbala mususu, na loba mingi penali sute, parce que eloko na gina lobisa bandeko ezani. Lelo, na période to komi nango lelo. Tangu, résolution banda to baki bata 26 to kangani po to lingi makambu ya mabete mais lelo tango lingo lobango na mo hésitation muke parce que na 4 même il y a 26 et comme na batu mo ba na ba science mo bo comprendre souté yango lelo ngana ko lobaki bande ko pa yo zali bundela plus molimo na yo sala ba acte ya malamu oyo ko sepelisa Nzambe soki soirée zalaka kende na soirée. Soki église ezali, kende n'église. Kende ko sambela, obongisa relation na yo na Nzambe. Kozela sous eloko ya ensemble boete. Kozela sous eloko te. Wana kezaka conseil gratuit. Kozela lisusu eloko te dans l'ensemble. Zala malamu, yo na Nzambe na yo. Soko basengi ntinsani, opesi. Soki ndeko naza na pasi, salisaye. Soko monike yo, ataku tozaka na 3, oh bandeko bazali kama pa oyo nyonso ba recommandation o balobi ke mondimi mwana Nzamba salaka salango kozela lisusu te parce que to yebite est-ce que ko baksila biso parce que ko sila mais ko sila nango est-ce que biso to kozala le mamba ko sila yango komi mutuna ya munene point d'interrogation parce que to zeli yango pe mingi yango na batu bakimbaki so koma ko loba ko yima ko beta mabaku. Donc, on se parce que tous zéla, au moins si on zélé loko. Par exemple, si on a place, vous avez métro, bani. On dit que métro, comment aller au salement en retard. Et moi, et il y a déjà qui sont les camoussous. Et donc, moutebe comme un moto, et non, on se retrouve au banotala. Mais ce qu'on a nos précédés, on a nos calmes, on revivre dans normal. Et y est dans 5 minutes, ça va. Et y est dans 2 heures, on est à l'aise. Et il y a un catalogue au commun. On se comprend. Donc, position faut qu'il bangi soza nango lelo. Et ça nous a kana 3. Et ça nous a vanda nanda ku yango wana. Yango na félicitations. Na bandeko. Oh, bazana mokoto. Oh, bazoko sala école de musique. Otiki ukani matoi. Ozoko tonga. Ozo sala na yo. So bazana ta okeyo pakuli peinture. Osali oyo osala. Mwambongo ezali ochenchi nsani. Félicitations na bandeko banangola. Batonyo hôpital munene na bandeko bana point noir ba partout. Baza ko fonctionner makambo ezo sala. Parce que tangu totali makambo mingi distraction comme tellement ya trop que tozo zela allez kuma baku tukubi ko juger ngai nazo ko pesa bo changa ngana bino ndenge mokote awa nazo jouer rôle ya mopandi sango nazo pesa bino ba information
Tango ozotala nga kotala lokola Joe Mark te zwa ba information oyo même soki yo esalisi yo te yeba ke mutu moko ezala pembeni kosalisa ye. Omoni Kimbangu 21 oyo chez la liboso ya ba kimbangiste oyo ezana plus de vie ezana babone bele ezana oyo yo kakake makambo soko koti esalisi yo. Ozomona oyo nalo mongana monokote mais statistique ezali plus de 6 millions de vies ya lifetime, presque 12 000 abonnés pour nani parce que ceux qui mutu akoti kuna boko remarquer que les loyo ezana bato basenga so pardon to matanga wa pesa ngai cassette na to jouer beauté akoti kana Kimbangu 21 akuta album ya ba koreki eza kuna 6 heures du temps. Allez, bah, tchèga na radio pas mbalamongo va jouer. Et ça la na 3, et ça la non kimbangiste mbalamongo. Ba message ba nzembo ya milai milai. Donc eza bisika oyo. Donc ezo sala makambo po et aider batu na kondima na bango. Muso azana ba programme bon Nelly, allez, azui album akoreki boache. Lelo eza sona besoin de ko ngene ko benga mutu pardon. Lukilanga cassette ko e ba CDT kotanga na Kimbangu 21. Awa pe tozo sala bino ba analyse ya ba makambo to kende ko. Donc au moins neti moi extrait oyo mona na noté parce que mbala mususu lelo ba tebele ba komi ko copier mais tangu mutu azo la vidéo ya 3 heures du temps. Yeba gana 3 heures du temps les ana makambo ebele za na kati. Tangu et par exemple Kilt. Nzemba batuni onso ba chorale yemi pasteur atei na suka maloba papa de ngenda. Mais système moko biso yaki na ngwe zake to kena maloba papa de ngenda ndenga développer peut-être 1 heure du temps. To poni maloba passer papa ko loba 1 heure du temps mais à lobby a développer ba sujet belé. Ba mama ki tambala mutu ki mbangisa somba mkola yengate. Ndenge nizoko ko sala ba nini tout ça. Ali biso ko zoka place wana. Ba mama ba somba mkola yengate be to somba ki mbangisa somba mkola yengate. To che. Si ko mutu lera do tala kaka maloba wana ego fanda plus na mutu ke alande logo ya mulai. Azua ko mbala moko ale achena WhatsApp nae. Tanga koma côté internet ezate ale a solo la. A tala papa kuta loba ki boy azua che. Misusu mutu ba chango même na ba matei. Ozomona. Donc tant ozo tala kawa ko ozata nye choma nga separa été parce que batu mingi baza bongo. Aya za bien te ye ya chaka pa Paul. Batu ya 26. Oh, mi tuna bango et ça va bien te. Ye ya zaka ye ka pa Paul. Ozomona makamto comme na 26 yangwana. Un mois na 26. Yangwana moni batu mingi na kati église oyo ba komi lokola. Donc on dirait ba ye na bango ba faire na kati église. Aye ba faire na kati église. Ozomona. Moi na ya 26. Oza kimbangise ya solo. Akoki jamais ko kabla ba papa. Soko fande sika mutu ande ngwana, soka yaka na ndako na loba na ye, ko lobet la nga suma solo te. Ozomona. Soko koti na chaîne na biso ya Kimbangu 20 kokuta, makambo nyonso eza kuna, ba papa tout baza kuna. To ponaka papa te o papa boyo papa bote. Donc esika yo kimbangise ya solo ozali. Comprendre que tangu ba papa ba kozala kaler nyonso esika moko te. Ba sengela biso likamo. To ba senga likamo pona mokili. To mata likolo to kitana se. Ata to moni Kabila ke kuna na Tshisekedi bakangani bafukami libosa mozole. Elo ke sama te. To Alexandre R. Lokola biso to ndimina biso ko Alexa R. Et puis ba kotala biso kaka boye. Pasi eza ko continuer. Yango to moni yao. Les 6 avril, misé, inauguré, ni n'échanger. Ti lelo misé do continuer ko salama, bazo continuer ko tonga, ni n'échanger. Batouana o bazo sala individuellement, nzambe aza ko pambola bango. Ozomona. Mais dans l'ensemble, nini e bongwani, eloko e ko bongwana te. Na lobaka na bino ango bambule leki nazo répéter ango lisusu sikoyo. Soki lokuta bola kisa nini oyo ebongwa mina nzoto boy ya bata 3 ke bakomi kolia ba man
Bobando mona ka batumo lokola ba po ba bima parce que ake pa zako apesi moi quelque chose yo le kawana alingi ko salate na ba diplôme nyonso ya zanango amoni kazo ko se retrouver na kati ya lingo église kimbangiste ale ba pesi ale kende na RTNC $5,000 ya le ya zimbongo achebo aye wana ali mbala moka bandi ko ganga siko yo muto to sambela pona génération ezoko ya et mon amakamala mon jamais le salama et le salama te et puis bozo beta maboko wa bozo mon siko biso père ba tutolobi ke to lingi ba ko kasimo ke baba lesika moko o le to laksango par ba acte ya malamu na par bolingo te mais to bosana te batu baza bazo bati makambo to sala ka izo kota na mutu ba o mona nini énergie ça quoi batterie hein et umeli mingi et moto zo kita ndenge kondima ya bato eza ko kita malembe e manozala bena ke likamuso ezaki nango facile bolobi yango na sambe bandimi basala omona kale mo boale bato bakomi kilo kaka ndenge zo sala magala baso kimbangise oye bazako zongisa 90% moni komo kita parce que kondima ezalaka très sensible et loko babengi kondima eza sensible très sensible ozomona moindre ba makambo kaka koloba oyo koyoka yoka makambo belebele ekitisaka kondima batu mingi oyo mona na bakomba hypocrite azala ba makambo ba yebi na samutema abombi ya kasonire ye kamuta yebi yango na yebisaka bino na teknologie oyo ndenge tozala yango boye kokanisa te ke moto oyo wana lokola azoloba te nde ayebi te ayebi na ye alingi nde koloba te ayebi makambo alingi nde koloba te yo ozomona ke bato bayebi na bango te ebomba bato bayebi te toke na église osali semblant yo tata dirige osala semblant ona ntango azotala mosu omona mpe paster aleki azoteya me ntango paster azoteya ye azoyoka matei te azokanisaka makambo wana ntango moto oyo mpena angaye donc azo analyser yo tango yo zo te ya zo analyser yo yango bomoni kondima ona bakine bandeli kondima ya bakimbangi seza ya koningala na niveau mo ya kosakana te donc comme conseil eloko koko toko sala eza nini sala kaka ba acte ya malamu ba acte oyo ekosepelisa nzambe eza bazaka na 3 eza bazaka na 26 lingala yo ndeko na yo ndengo so bebana na mutobo bebana na famille félicitations na ba oyo bakipate ko azaka na 3 mais bana famille na ba bango bien parce que bino ne boko perdre na kata famille na bino boko perdre tango apwa ko leka baza bata 3 baza bata 26 ya boy ya zo ko se retrouver yeso ki papa zako apesi ma quelque chose azako se retrouver azawa na soki sa azu ba instruction ayebi que le quoi papa zako aza d'accord na nga même na ko violer même eloko nyonso ya lingomba ata na lobi lokola yanke muta ko simba nga azate katemba ko simba nga te parce que ayebi que déjà kuna les vrais chefs spirituels eza papa zako oyo azoko commander makambo kuna na ba décision na makambo nyonso eza papa zako ozomona eza makambo ko bomba susute foto lo bango polele ozomona papa Simon ko zona bonheur ba makambo nyonso ba nini mais soko makambo show c'est papa zako ozomona e bino bozaka na 3 kuna boyebi yango mais tokanisa ke papa diange na lobaki aussi longtemps bozala ensemble te soki papa diange na lobaki eloko nyonso bozala ngo besoin ya kozwa nyonso ndenge ba corona na mokili boy bakimbaki so bakeka babia papa ale papa bayebisaki biso ke papa la bino mo loba na papa la bino lobaki soki to sengi nyonso to kosenga papa ndenge to na fête ya boye ya le 6 avril ou bien fête ya le 3 octobre papa bokota na mozole kuna biso to lingi makamba corona na RDC awate bokota na mozole kuna bolongola ngo buto encercle bango pena bokota na mozole bosenga bolongola ngo tokolata pe ba masque te tokolata ba masque te tokolanda makambo te me to boy to ka makambo corona awa
So balima boya tobi boko kende te boko kota kuna na kati ya mozole bo senga likambo yo. Bako kota kuna mbala mo basengi yo muni pelo kombe salamite. Parce que za maloba nzambe. Lia biloko mo weme ko lia maloba te. Ozomona, mais to sala mutu makasi tala lelo. Tala humiliation lelo. Papa ke kondima denika dima en public. Mais pourtant que ba pasteur ba lokola bakatembo biso to bundaka na gouvernement te. Bo siko bo check denika dima. Siko so ki gouvernement lobi ke hey, baksa ba voix. Est-ce que bunda? Est-ce que bunda? Hein? On me dit position to ko micha. Est-ce que boko boya? Parce que lobi ke biso to bundaka na l'État te. Biso bakembangiste ndenge tozali awa to bundaka jamais na l'État. Soki l'État lobi biso to kotosa. Totosa ka l'État. Balobi na biso tosa l'État. Bon, soki siko ye l'État wana za en place. Parce que ti ba kosala l'élection, l'État wana Tshisekedi a kozala en place. Siko soka ye, alobi ke ale. Bo chamo ba voix moko kuna bo baksa kuna bo sala boye. Apesi liste. Ba sala ba nomination. Siko est-ce que boko bunda ou boko bunda? Parce que église catholique ba signer na bango. Église kimbangi, église catholique ba signer. Ba bimisaka bato ba kende ko sala ba marche, ba bunda na l'État. Biso toto saka l'État. To bundaka na l'État te. Mais papa Katembo, bino bo bundaka na l'État te kasi bozui de nika di mape bolakisi ye na misu ya bato. Et soki Tshisekedi lelo alobi ke ngala lingi ke bon nome ba kombo na pesi bino. Est-ce que boko bunda na l'État ou bien boko bunda na l'État te? Réponse ye ngona fo opesa. Ozo mona ndenge soko zo kiri na nzela babende boko kota na kibaka. Ba kota na kibaka chobe. Pak. Donc prière ya kosambela zali ba zoyete pardon ba zoyete. Donc soka ke bandimi ema eza mabe na yebi ke bango ba ko sepela. Omoni nzambe soka lobi nzambe ma eza mabe parce que ba élection ya mboka na biso ba trishaka kaka. Na Afrique tricherie. Donc ndenge makambo esala maboy. Sans tricherie Tshisekedi nazo mona ndenga ko lekati. Na omona ngoti. Parce que tu vas comprendre que tous en a dit pas si on va que Tshisekedi a ko sauver état de droit le baki état de droit exact. Ba makamno so le baki et salamité. Ba ko pas reconnaître que eloko exact. Ba tu bazana kanda donc nazo mona te ndenge nini o ba ko sala. Ba ko luka ba sala moi glissement. Nazo mona. Donc prière ya makasi o ba ko sala. Ce qui peut-être bazo landanga bino ba tu bazana nkamba kuna. Bozo vidéo bo jouer yango bo yoka makambo na zo lobawa prière ya makasi zala ko senga ke denika dima ba bandima été donc vous avez pena chance moko o pena ke soka ba boye olobi o kiti pena pema to bundaka na l'État te sikoyo bio boziye bo chewana siko tangu bango ba ko pesa ba ordre que to sala boye. Enveloppe ya chocolat yangwana. Et bato bazala bazo se retrouver na bango. Bango humiliation ba équiper na bango te. Parce que bazo se retrouver. Apo ako se retrouver ndengwana. Ako leka gangi. Et bongo pouvoir, et bongo biso boya pouvoir. Bon point ni bisote. Mais pouvoir on ya ndenge nini? Nabo kabwani oyo. Apo lobi ke ba papa bazaba nzambe. Mais nzambe soka lobi likambo lekate. To bundaka jamais na l'État. Biso to bundaka na l'État te. Soki l'État lobi na biso. Ata ye Tshisekedi ndenge bazo loba wana. Soki pena Tshisekedi apesi ba kombo na ye abakisi na ba pourcentage alobi ko okay. Nga na moni boye. Lokola ye mwana oyo Fayulu. Azako cha mutu makasi. Bakisa kaka 50% wana olekisa ngo na mopanzi yo mususu. Bon, biso to boya parce que biso to bundaka na l'État te. Wana za afoti na biso te yende bachaki mokonzi amoni mokonzi nyonso ya lekaka liboso ezali nzambe molimo santo amoni biso to kolanda oyo nzambe molimo santo papa Simon Kimbangu kianga na lobi na bonzambe na ye amoni ke apesa mwana mobali oyo Félix Tshisekedi malgré za amuluba apesa ye
apesa ye chance mosusu ya 8 ans. Siko ye aza nzambe molimo santo, nzambe aza souverain. Ozomona, nzambe aza souverain. Soki nzambe molimo santo amoni ke yo Denis Kadima ndenge za wana malgré mwana mobali oyo Fayulu a gagné lisusu kosala bongo te ngala za nzambe na yo nalobi bakisa 8 ans. Po ndenge nzambe alobi nzambe aza souverain. Biso toza bakimbangise toko beta libaku te. Wana eza makambo mabe toyokela nzambe molimo santo yenda achaka. Oyo nzambo ya salaka na ba Abraham na tango ya kala ye wana ka koyo toza komona. Wana zolo babongo chèque déjà ya $100,000 ese kotaki. Abia ko cha vi na ye ba bare même ko bare. Donc akolaka ke kundula chapitre moko soki na Fosini soki na Gilbert kuna ba chapitre mo ezalaka te. Alobi soki botali na chapitre oyo kuna na Alphonse kuna soki na nini kuna bokomona kuna ezali balobi yango nzambe ndenga azali wana obozali komona ya tango ya kala yeyo kako oyo Abraham oyo nzambo ya salaki na Abraham. Ozomona tolanda makambo ya bato wana te bango bazala bandimi te yo ozali nzambe soki tolobi nzambe me tozala kokamwa ke na bakimbangise mosusu bakomi koyimayima me nzambe ye moto achaka nzambe achaki Denis Kadima sikoyo nzambe pe ye wana amoni tango akala ezalaki bazoyoka na mongongo me tango oyo nzambe nda alobi apesi alobi ke yo Denis Kadima pesa ye aleka po ndenge na bonzambe na nga namoni akosala wana 8 ans. Sikoyo boko changer te? Oh oui, voilà sikoyo bakimbangise oyo ya 3. Oh oui, asa na raison. Oh wow. Asa na raison. Atata pena ayibi kolobe. Abeti maboko pa. Ndenge na monaki kala mingi tawa kaka mikolo oyo. Audio moko ezo circuler wana. Oleba ki pe makambo na bango soki ya mise soki pe Denis Kadima soki nini. Mais akelo bakuna papa Paul. Mwana oyo papa Paul oyo boza komona wana na tango ya kala na Bible. Ezalaki pe oyo mosusu azalaki pe infiltré. Kaka makamba papa Paul. Tina 2021 kaka après inauguration kaka makamba papa Paul. Tango asali bango nini wana asali banga développer bango wana babeti maboko. Wa kala mingi te. Katembo. Osomona niveau tozana ngo yango wana. En même temps, Batu bazo continuer ko souffrir. Et loko ya malonga eza ko salamate. Batu bazo continuer ko souffrir. Debete maboko. Mais biso zo rappeler bino que tom matalikolo to kitana lobaka ngo liboso na zo lobango su sikoyo. Eza ne loko moko te ekosalama. Preuve. Tango papa Simo Kiangani a promettre Kabila yende camarade malamu natanga pasi ko natanga pasi azawapi a se retrouver kunati na mawanyonso aza se retrouver kuna. Vous comprenez? Siko vrai candidat siko tango bako ye Denis Kadima tango kozala wana siko soki nani Kabila postulé bon ba promesse camarade malamu natanga pasi normalement faut zongi sa Kabila parce que Kabila aza natanga pasi faut zongi sa ye faut que ça y est normalement natanga pasi poison natanga pasi zomona poison natanga pasi faut que ça y est pour yende mutaka ko sisa ba makambu yaza 4e président Tshisekedi yaza ya bisote bani tout ça nyonso wana parce que to tcheba kambu ya bokabwani na kati na biso yangwana kaka amour ezate pas union se komi même na muto yaza ndeko na yo bokomo banga ye lelo ekomi ndengona batu nyonso bakomi ko bangana mutu aza sona confiance na mutu azati pona nini ezo uta na église na 26 ango to lobaka ko mona kwa reche awa na 26 bo tout ça donc batu bakomi ko tonga na mitema mabe donc ba haine donc eloko réel ezali sous penza te ya moko za eloko ya re soko na église o église dimanche na église o vandi ozo sentir pena ke ba tension. Même mutoya azote ozomona pena ke ba attention eloko réel eza souté yo c'est comme ka ozomona ngono eza naturel te ozomona pena muto azosepela pe mais ozotala isekelo eza ya normal te donc eza naturel te eloko naturel eza souté
bato quoi ba comme ko forcer et ça quoi bato bazo forcer vous autres là to forcer les akali ngomba la bicheli to sala ka boni papa oye boy ake ko na bi papa oye tanga ko baloka na se abano tonga pe papa kaka wana azolo ba papa oye ake ko tonga e vous comprenez ake ko tonga e donc et loko ya naturel les a souté ma comme ça comme ya ko forcer et ça loko monsieur sala ma naturel te et comme ya ko forcer au moins tout ba bato bazanzinga nzinga wana azaba zaza wana kaka babiloka ya koloba loba vous comprenez aye wana soko pa moni papa ngo azotonga allez aye wana papa bazimina banzambe so ba pese mota la parole na nzoto lukuta traître ndinga osakana te kotonga ba papa kwa nini tout ça traître dans niveau to komi et loko ko sala mate chana mutuna we loko ko sala mate donc koleksa tango no pamba te sala zala na bisaleli ya bien ya mwana nzambe nzamba lukaka ebele ya ba sainte za saint sala ba sumu te non nzamba za la posa bata bongo te eza be bien so ko za no saint mais nzamba luka bata bongo te nzamba lingine na ba cœur pur cœur pur asa honnête asa lukuta te asa mutu lukuta asa nechi ko sa semblante asa mabena kati epi libanda aso la kuna asa ye mutamalamu tanga kele kuna boku na changer nzamba za na beso bata bongo te nzamba na beso bata baza na bo solo na kati na bango balingi ko umela mabete soko même akoyi na mabe alamuka azongi alingi nzambe pa lingi batu ya association de malfaiteurs te donc boza groupe ya batu bosala ka mabe mais bozo mona eza bien oh boza ba camarade ya basi na basi ale bukina bosala ka makamoko ya malamu te boyebi keza malamu te mais bosala ngo ensemble nzamba yo kaka kanda mingi na makamane soko ko sala masumu na mabe sala ngo personnellement na yo na ba faiblesse na yo mais soko komi likambu ya mabe mais boza lisanga bosala kango yango makamu nzamba sepelaka nango te ozomona nzamba sepelaka biloko wana te zala na ba faiblesse na yo personnel soko kena ndaka nzambe motema na esali ke ete o ezaki bien te l'air au fona sambela voilà ko sambela mususu ezaka te ko chema bolongo na se ozo sambela makambo ozo kansela mutu na yo wana peza ba prière ezala ko na mutu ozo sambela olingi ke maladi ya mwana na yo wana ozana yesila de maladi ya ndeko na yo wana esila ofuka mi pena osambeli papa boy pona yebisa bino force ya makanisi osengi mais tango ko si sa prière ok alanzela wow na moi ndenge ba docteur ba na moni ka kufa na eka pena ozongeli préoccupation ko banga donc vraie prière na yo eza malobo lobi wana te eza oyo ozana ngo convaincu na kati na yo oyo ozo tchana kati na yo parce que na makanisi awa eza na porte te eko kota mbala moko c'est kita yo yeba ke oyo na rejetango tango déjà sina yebisi papa ou bien sina sambeli na yebike nzamba yoki nga ya kobongisanga ale olongoli mawa soki ezalaki likambo ya mawa ozalaki nango olongoli mawa soki ezalaki likambo ya kobanga olongoli kobanga oza sans froid oyebike sina yebisi papa et puis nazo continuer ka koyebisaka papa na mabondeli na ngai ou bien na maloba boye ndenge tozala bapapa voilà donc wana eza mabondeli mobimbo ozosala ezaka te koke fukami osali sambla ofukami papa mais tango kosisa makambo nini ezokatisa na mutu na wa makambo nini oyo ozotia na kati ya mutu na yo yo ke likambo ya bapapa bobongisanga mpo ozobanga mais lelo osisa ale bapapa ngo wana na kati ya mutu na yo ozokoplante makambo ya mabe ya kofinga bango ya nini tout ça donc bongisa relation na yo na nzambe na yo kokipe lisusu te dans l'ensemble beaucoup na baye boyeboti ça et pekisite ke ozala informer information na lo bona apesa bino d'information oyeba wow te oboete te batwa ko musika nga na waki joma kasaka émission alobaki ngana ko sala ba acte ya malamu oyo ko sepelisa tata nzambe donc ce que l'église zali kene l'église soko zali comme ça beta musique tina suka soko beta la musique parce que papa diange na lobaki alors ba sacrifice ezanga te ke ya ko kende nzala mo lek tozalaki na ba koreki wana na yebaka retraite à liboso
retraite okenda na retraite mo tokenda na maman Kaku atika biso maman Kaku présidente ba mama tokendaka ngona ba papa nani papa Blanchard Melolo aza na nani wana na papa Blanchard Melolo na France wana tokendaka retraite wana na Lutenele 3 jours et na kozonga na biso papa maman Kaku aponaka ngana teya maman Kaku apona ngana teya mbala liboso 3 jours anzale 3 jours maïté koliate komelate ninite donc quoi liboso moi bien deuxième jour na ba 2 heures et bon mon kola suka otala montre boye pour la boye ofungona lero par exemple na ba 6 heures wana otali montre boye 23 heures bolalie oumeli pele otala boye et ça les gars à 23h15 pasi moko dongo ya pasi mais papa lobi wana kaka te moto eza sacrifice a comparer yango même kaka ndenge ezaka nokendaka nzambe dimanche na église soko ozaka choriste oyembi soko ozaka na faki obeti misiki eza sacrifice ya kosakana te na ndenge osakana te ok osali sacrifice mpona ndeko na yo ok alobi kutu même koke esika bango baliaka na bango na se yo liaka la mesa soki ndenge donc azolakisa olakisi simplicité wana osadapte na likambo oyo bango bazosala ya pasi yo osadapte papa alobi ezali sacrifice moko akosakana te voilà bamakambo oyo tokoki komultiplier na kati ya bavi na biso ya oyo tokoki koremplacer na kati ya bavi na biso oboya mutu te parce que mutu wana ye yachaka papol yachaka papol ozala ndeko yo siko po yokaki kaka bayebisaki yo jomaki ye yachaka papol koyina mbimba yango wana parce que batu mingi oyo balinga jomaki te eza te po balinga jomaki te po jomaki ngakutu banahanga eloko te balingaka nde papa Paul te balingaka ye anyokwama tango ye azonyokwama bato babeta maboko ye loba bango bakanisaka parce que mutu mwindo aza bongo soka amoni ndeko na ye mutu aza na succès moko ya likambo moko boye naturellement mbala moko ayini ye eza lokola mama ndumba batu nzambe asali ye présentable apesi epe chance amonanaka na mambongo alingana na ye biloko ya valeur aza na mwa saki na ye moko boye ya Gucci akangene mutema sombi nango $1000 alataka bien nzambe pasali ye mwa présentable le fait que aza bongo aza déjà bête noire ya batu mususu balingaki te soko tuni raison ezaka te ati anga kanda nani yango wana oyo soki nani mwana na pia anga kanda batu ni asala yo nini ezate parce que aza na eloko moko bopai na ye oyo ke aza nango succès ozokoka kosepela nango ti yango na toza ndenge toza okotana bamboko na mundele kipa eloko ya mutu te soki amoni oyo eza na eloko ya kito soki ya asali zuwa yake ne kosala oyo eleka ya yo zuwa na bango yalaka bongo akosala eloko oyo ekokani na yo pe leki me biso yo kolinga zuwa na obebisa nde ya ye obebisa ya ye yo pasala eza kitoko soki na yebisa okansondika ya mona ngo bien ozomona batu musu bazanga na tanga kotaka wana chaque jour ayokaka banzembo nini ayokaka azwaka ngo na kimbango 20 sikoyo soki molimo oyebisi antuka mokonsu mpe nabenga nzoma kofélicité alonga kuna akansondika na tanga banini na ye nzoka nde yango nde elalisaka ye na leka mabondeli ntango asalaka mabondeli yango nde molimo moko elobi na ye be encourage ete akontinue ndenge azosala na akontinue bazaka te alonga kuna azwa motu makasi mais chaque jour akotaka yango atalaka tango musu po sali neti nga bona oloba langa ke akotala ngo tina suka metanga sa alunga kuna api anga kanda pena azubela tikona kimbango 20 yango pena batikona le bakimbango 21 oko kamwa na batu musu baza ba place okumana azana yango pe kimbango 21 alunga ka kuna dimu alunga ka kuna moshike apesa nga kanda pena mais apesa ko kanda tango yo moni ke wana eza joma kazoloba o cliquer tant
Mais longola akotala yo tina suka c'est mutu mwindu mutu azande ngwala. Le fait que papa pour la tonga partout et là on me sali ngwana. Ce qui a za pemeni ya papa bien za pemeni ya papa mbenza amoni ke papa mbenza avant na ye papa mbenza usane lokote papa mbenza selon don na ye akosala na makamususu alinga sa asala na ye tolo na tobokola. Siko ya za pemeni ya papa mbenza ba ta papa salaki ti ta ba tonge to kel kuna atala ngona misuboy motema mabe yango nde biloko ko pusa yo musika na tata nzambe ato yo fukami o sambeli elo yo changer zate donc to bongisa ba relation na biso moni video soko zo na katikati zongela ngone bandeli o mwana ochama musique mo bo bani tout ça tala ngone bandeli tala pena bien o go makambo oyo ko bakisa implice na foi na yo na kata ko ndima na yo naza sir o go bakisa makambo oyo ko bakisa implice donc soko za ka choriste kende na choral yemba même aux na nzala au transport rezate kanga mutema kende makolo na paroisse kende ko sala répétition soki musala ba bien na paroisse to ko sala boye tout ça to soki terrain moto lingi batubaya zala volontaire kende eza ba suka na ba prière ne na bina bino e kokani lokola ke sali 3 jours en nzala au lieu que lokote ba suka na ba prière mais misala o salate ko sambela o sabe o maxime la place ya ko sala ba acte wana yo remplaçant ngo par koyina muto asali olikamute parce que azo sala ka loko ngo bien yo yini o moni ba blocage donc wana nyo sezali ba mvutema ya mabe ba bilo ba fula ya mabe o tondisi na nzela na yo siko posa na yo oyo zana ngo posa siko o jwango ndengeni donc yo se focaliser kaka ke soki na ina sambela ko fukami ozo senga so ozo banga corona ok ko fukama ozo be papa protéger biso papa simoki mbango yo pena papa simoki mbango liputa pena protection et ko yate oza exposé par bizaleli na yo ya motema mabe oza na kati na yo personnellement donc réparer personnellement na kati na yo tika papa marteau nzamba jige tika papa Paul nzamba jige tika ba papa ba vivre na ba vie na bango. Siko yo koto yo zala banini ale oke kuna makabogolo ba papa bazongisi banani. Ozomona. Donc c'est ça yango makamuto zolo bao. Oyo ngana zolo bana bino awa. Na zolo bana bino na cadre ya kondima na makambo ezo kanga biso nzela. Nalobi papa na biso ya nkamba eloko esali biso séparation ezali parce que ba papa oyo bazana mokoto. Bazo senga l'air nyosot. Bazo pesa pe ba discours l'air nyosot. To lingi to zala elongo na bande kona biso. Ba papa o baza kuna baboyi. Po to mona ezo salamate. Ozomona. Siko suwe na yo ezali ke to zala malamu. Parce que balobaki ke soki to sengi bango bavandi basengi likamo bayebisi koko na bango tala boye tout ça baza ensemble sur les champs balobi te ko sala malobi babi sur les champs makambe ko changer donc bato muto nyonso aza pena mona papa simemba ya solo akena nzela wana donc pona ko sala conclusion makambo na lobi awa ezali kotalisa ndenge nini kokabwana oyo ezomema biso na humiliation ndenge nini makambo oyo papa firme alobaki papa Simo Kimbangu kiangani soki accompagne te kazo défier batata na ye pona ko kende na nzela na ye moko akokende de bêtises en bêtises botala makambo ya politique oyo bandeko na biso ya 3 ba embrasser eza ko mema humiliation oyo ke batu ya mokili lelo bakomi kotala siko daba siko na ko bakabona daba suboy bakomi ko loba makambo e na tina wana oche Denis Kadima po azala mokonzi ya seni oyo ezali ni ezo organiser pona maponami me bandeko wana na landi ndeko moko boye aza soki mutu alamuka asali analyse alobi me kasi bango moko na kimbangi se bango balobaka na biso ke bango babundaka na pouvoir te e bandi boni tomona ke bango bapona mutu bacheye wana biso to akize mutu wana azali mutu ya Tshisekedi
confirmation et la kisi yango parce que bango babundaka na pouvoir te. Soki sikoyo epesi mobulu que Denis Kadimalobi a failli le gagner. Tu vois, tu sais que du coup, bon, si quoi, allez, bah, qui m'a dit, c'est pour le pouvoir. Bien, beaucoup ça, la confusion. Et même si quoi, que, bah, qui n'ont pas comme à koloba loba. Biso, bah, to fan na biso. To moni pena que ma kamwezo le kanamo musika kuna. Toke kwe la ngo. Toke ko kwe la yango. Donc, pour na sikoyo, conseil pe na pese zali ki yo kimbangi se sika yo zali sala ba acte ya malamu obongisa relation na yo na nzambe na yo kozela lisusu eloko ya dans l'ensemble te ofanya loko la neti muta vandi asa donc neti muta osala brillant ozozela poto kosala ngo na propre te bongisa relation na soko kende répétition kende kosala misala lingande kona yo koboya mutu te posala mutu ya 3 o mutu ya 26 te tika kotonga ba papa tika koloba mabe mabiloko nyonso wana donc bongisa relation na yo na nzambe na yo bongisa relation na yo na nzambe na yo et puis na lobi makambo yake oyo bozomona joma kazo sala zo pesa yo ba donner oyo eko pesa yo nzela o décider pour na vie spirituelle na yo na vie na yo ya kibo moto. Parce que soki oyebi na yoti, okoyeba te. Neti muto ya yebi te ke papa de ngenda loba ke soki baza ensemble ba sengi ba kozwa. Nyonso baza nango besoin sur les champs. Muto pa yebi te ke bandeko ya 3. Bango ba lakisa ki biso ke Joseph Kabila lokola président yende 4e président. Pona ko lakisa échec. Ya kokende nzela moko. Ya mupanzi ba papa yankamba ba kena nzela na bango moko. Kabila ba puye esimbite. Esimbite. Akwei, esimbite. Donc, babiloko nyonso yo, et ça va makambozo l'acception que soko fandi o raisonner pena bien. Autant bi na komi na souci, na komi na posa, na bongi sa relation ya ngai moko personnellement na nzambe na ngai. Ngai na nzambe na ngai. Parce que soki o landi dans l'ensemble. Tolobi 26 mais ta na kati. Bato bafando mo eloko nire ya naturel eza soute. Et comme quoi lukuta donc ça surtout ne china ba poto hein. Peut-être en Afrique comme bato passer belé moyen contre mais tala na ba poto. O tala peno so mona belé bato il nire zo naturel te. Même si on va l'action ka photo boy, so mona neti c'est pas vraiment naturel. Nous sommes za pour parce que makambo na kati ya mitema. Makambo, mabaku eleki mingi koloba loba. Yo komona mutu wana yaka na yo katsa loba kate landa ba groupe ba WhatsApp et salama batu ba sola na kati kuna koloba loba donc plus si bonzoto eleki plus makama molimo même les ozomona batu ba sala kola makama molimo eza lokola eza fake eza réalité eza lokola eza réalité c'est pas réel ozomona même au monde ba ba yona ba sala makama nzambe ba nini ça mais c'est pas réel. La kati ya mitema na bango ayebi tanga kokende na ye moko pena bo bena mutu na ye babeta ka babi yebi ke so comme ça la faux pena tala boy oh ah bon oui mais yo yebi de kasi tala bobo tamba ba yezi atikati ba bombisu ya pango ela kwa mta rolia alingite batu ba ye bazolia pango simu noka neni na toke na restaurant ko toke donc ande ça tonda ki déjà zolia ala pango simu noka mbang donc batu baza sous réalité batu baza sous naturalité batu baza naturalité. Yamwana na lingaki na sala mo analyse moke na makambo yo pona ko pesa bandeko yo bazo ko continuer ko sala o ba continuer ko zala bandimi ya solo parce que likamba passe même banga kufa jamais e kufa te ozomona e kufa na ngote biso to koleka awezali biso na mokili oyo to sakola pe to sala na solo Potezali na mokolo moko maso mabomba mama komo nana likolo na se manso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te zoka likolo na se nyonso eleka elaka ya nzambe elekaka te elaka ya nzambe elekaka te elaka ya nzambe elekaka te
Papa d'angenda lobaki, bolingo mibeko misala. 3 makambo, ceux qui vont négliger yango, pas c'est que si la té. Toko sala na biso inauguration à misé. Toko sala na biso soki nini. Toko ganga na biso Tshisekedi pina ye wana na Kabila ba yambali ba lali na liboso mozole ba lali liboso ba simoki ngani. Eloko ko sala mate. Yango pe tozomona ke eloko pe ezo sala mate. Rien, ezo sala mate. Humiliation sima ya humiliation. Toko mona kaka humiliation sima ya humiliation. Soki eza humiliation te bino boyebisa ngai nini oyo ya malonga toza komona. Bana to fetaki le 6 avril. Lorsqu'on a août. Nini otomone salam. Kaka corona ils ont changé, ils ont changé corona les komi boy e ba variant nango ils ont baksa. Bato bazo vivre sous normalité. Mais biso tozo mona makambo na te. Ndenge ngana zabu awako. Nazo ke na ville na biso pemela ya San Francisco. Mais so na komi kuna. Loko na zu vaccin te. Donc, nako kota te na kata magasin. Nako kota te. Ba pekisi. Faut zo vaccin. Vous savez, faut zo vaccin na ville wana na ville à San Francisco. Loko les ama kangala la ville te mais ba te belé. Donc ba limité. Donc il faut qu'on change les nyos. Vous savez, ba lobi susu soki ni mo se bimi kuna susu yango so lekili susu. Donc ba tozoye ba te vie et go vie ba to vivre nene. Même il y a des vaccin, balobi ke okokipe kozala porteur nango donc même ko sala te ko kota hôpital mais ko zwa pe e soke duyo e ko beliso mais ko memona liwate malgré ozwa ki vaccin mais si ko babi ko chango pe na mutu mususu donc tozo yeba te nini tozala kwa tozo diembela na singa bo tozo diembela na singa osomona. Mais wana bakimbangiste ko yinana na kati yango ne makambo eleki oyeboye tout ça bani nyonso wana to kipe makambo na te nzambe et après eloko ezo salamate bino bande ko to bo fungula matoi boyo ka bien boko ko ganga na bino bandale loti lobi papa simo banga na molimo atabo salimu kombo wana tango sisa koloba kombo ngo sali 5 minutes. Nzambe molimo sant tout ça divinité boye tout ça yem da salaki mokilibani tout ça aussi longtemps papa to ba papa ou bazana kamba bakozala elongo na bandeko na bango te ezana eloko moko te oyo ko sala makuna oyo kozwa succès ezate botangela ngai eloko oyo salamike ba promettre yango epesi pe succès to moni pe changement nango ezate nyonso ezo zwama ezo kene na ba humiliation. Ozomona nyonso ezo sala ezo kende kokoya kaka na humiliation. Talaka gawa to ndimika bakamba denika dima muke pufa ale bato bandi finga. Ozomona ya ona lobi prière ya bande kokuna fweza la ke bandi maigulu parce que soki bandi miye soki ke ye mutaleki place wana siko bino boye bisangai est-ce que boko bundana gouvernement ou bien boko bundana gouvernement te question ngwana fo tuna so mo banda ko expliquer biso siko yo awa biso to bundaka na l'État te elingo laksani parce que gouvernement en place eza yé jusqu'à ce que bakopona mutu abimi wana nde mutu ya kolongwa na longwe kima pona mezo sala ma ye azawana siko soki ye mutu aza en place alobi ki ale bon nommé batu boye est-ce que boko boya réponse eza ke boko boya te réponse eza ke boko boya te ezalaki liboso même ata boye mutu akoloba ah bon ndeko na biso yo ya 3 tozaka bakimbangi lelo batu même bakobanga ke président azala mutu awuti na 3 égale à 1 président de la république bata 26 bakobanga bako ozana sengo to babia azaki mbangise biso bezo bakimbangise mais bakobanga baza pe na raison ya kobanga parce que bano waya ko lokota bango na bandako apesa ka ordre ale bo lokota bango nyonso parce que to moni yango ezo salama osomona donc bato bakala ba sentiment wana ya boy tout ça non
Et pas la raison ya kobanga. Donc ce qui ont mona makambo on dirait ça lokola neti théâtre de chez nous, et ça makambo ya solo te, et ça boye tout ça. Ozo vivre na mokili mosusu. Donc makambo eza ya kobanga penza ya kobanga. Ce qui ba dwi yo na opportunité ba ko sala yo mabe. Ba ko sala yo mabe. Na ndenga osakana te. Ozo mona na ndenga osakana te. Donc esika yo kimbangiste ya solo zali. Talaka makambo ezo salama. Oko comprendre que mukili ezo tambula sundenge za liboso te. Ozo mona. Ezo tambula sundenge za liboso te. Donc makambo yo toyo kina makambo ba non kimbangisa bakomi koloba e soni makasi. Soni makasi. Et comme ka makambo mbongo donc milimo bato ya suna na valeur te. Et ça sur la valeur te. Au moins, ce qu'on a ça, les cas. Mais ce qu'on a mis, bako kangayo. Ce qu'on a mis, bako kangayo. Et puis, là, ce qui s'est dit dans le bac, makambuya, bisoba oyo, toza na 26. Mais, il y canisse avec une. Tolobi ke biso to conserver makamba, moto laksa bolingo ya solo, toza na bo moko ya solo. Mais wapi bo moko ya solo, individuellement, babatu. Okomona ko loba ko tunga makambo bele ya pamba. Ya wana conclusion na ngai ekozala ke esika yo zali nazo répéter ngo mbala nyonso awa esika yo zali sala nde ba acte ya malamu oyo ko sepelisa Nzambe. Bazo sala musala kende sala musala. O zala kamona choral kende ko yemba. Ok, dimanche l'église sambela tina suka. Lingande kona yo normal. Lingande kona yo normal. Po yebite. O yebitango note o yebite. O dans l'ensemble boy. Ko chasu sumutu kuna teke. Ozo zelani tozo zelabi so dans l'ensemble. Batu musuku ta fanda na ndako. Akena suko sambela te. Avant na ndako. Avant na ndako. Azana opportunité ya ko ken église. Mais alobi ka makambo pele kimi ngavane na ndako. Sikoyo ozwi Nzambe na makambo na bino batu okotisi Nzambe na kati. Makambo ya biso batu. Place oyo ke na kukumisa Nzambe. Ale, balobi biso osanga mi balito misatu ngana kozala wana. Mais yo lobi ka batu na yo wana pe ale yo okotisi Nzambe na kati ovane na ndako. Mais papa lobi sacrifice on a lobaki awake okei na retraite 3 jours nzala. Ose donc ozo kawana tango lamuki na tongo na zamba 6 heures bokoti zamba na zamba on ezate ke bozo tala bandeke bozo dessiner bozo beta mama solo te masolo ezate ezaka ke koyemba 3 personnes basambeli boyembi 3 personnes basambeli na groupe ya 9 bosali yango banda 6 heures ti 18 heures ozo ka kosambela wana banda 6h ti 18h. Mais papa lobi sacrifice ezaka kateke ovandi nzala. Alobi ke ko kende ndaka Nzambo yo kenda ka Nzambo betaka miziki beti miziki. Oyemba ko yembi. Abi zan suka na sacrifice. Osomona makambo ekoko bakisila yo ba bénédiction. Ezate ke oyo ofandi boy ozo tonga mutu asali yo eloko te. Na biso ki mutu mwindo to nango. Asali yo rien. Eloko te. Parce que azo sala kaka eloko moko, azo sala ngo tellement bien oyiliye. Pamba kaka. Mingi pe bakomi na campagne ko bebisa réputation abat. Kaka pamba. Parce que ayiniye kaka pamba. Après ko kamwa ke ozana ba makambo ebele ya mabezo sala na vie na yo ba mvutema ba biloko ebele okamwa. Okamwa te. Trop de mikumba. Ya ufele ya pamba penda mikumba ya pamba. Donc la WhatsApp comment on soka duka WhatsApp pour y aller. Kokene ko tonga koloba loba makambi ya mabe. Oh balobi na place wana remplacer ba acte ya kitoko. Personne qui a eu décision wana. Oh a eu décision wana. Tango boya ko kutana. Toko koma réel. Toko za nek toza lelo boté toza réalité. Toza vraiment donc sozo tala pena bozo tala ozo sentir pena ki kilo pena. Biso ba kimbangi so komi ko peser kilo. Donc ozo tala pena mona ke bato ba kilo.
ozotala pena na miso ya bato ozomona pena kiloko moko eza bien te ozomona parce que bato basololaka bato basololaka alors nakanisi makambo na lobi nakema mosika ezalaki important likolo oyo bokomona tokozonga mwa moke mpona tokontinue kosala analyse oyo nakotya mpe video na YouTube soki okoti na suka bandela yango na ebandeli okomona mwa misiki moke eza na ebandeli wana bandela yango na ebandeli landa mpena na detail comme ça soki ozwi mwa likambo salela yango etya libondeli esima ya libondeli wana zala na foi soki makambo ya mabe ezosala kati ya vi na yo ozomona ke ozala maladi na ndako ou bien ozoluka mosala ozozwa te ozala badifficulté ntango osambeli koma zala confirme libondeli na yo wana appuye yango par kondima na elingi kolobaka kokanisa susu négatif te sur likambo yango donc ntango yo osengeli alobi le papa en tout cas mwana oyo boye alobi azwi maladi boye tout ça boye papa obongisa na yebi ke yo sosali ntango sosengi kokanisa so teke namoni nire lokwana na mbongo te awa te kotya su bongo te zala la foi ozoluka ndako oza na mosala te oso osengi ndima meme kolala na balabala soki eza bolingo na ye ndima yango zala pena manfu elingi koloba teke oabandone okomi fainéant ozozela magie esalama nzambe asala magie te asala miracle donc osengi mais nsima nango sala quelque chose tuna loba solola soki ezalaki mosala ozalaki koluka okomona na procédure wana ekosalama ozomona donc bakisa libondeli ona foi nsima nango parce soki foi eza te eloko ozosenga eza pasi pozwa yango parce que makambo ozokanisa na motu na yo wana eza bamabondeli e makambo ozokanisa na motu na yo wana mpe ekoki kotya yo bamvutema na kati ya vi na yo parce que okanisaka makambo oyo ya banégatif ya koyina bato oza na ene na kati ya mama moko boye oza na paroisse oyebi oza kutu mutu na ye te oza kutu mista na ye te molingaka te asala yo mpe likambo te mais tellement ayaka wana omona kaka azalaka propre aza bien ozomona kaka azalaka lolendo mosuku tokoma meme kotonga ye babiloko wana nde yango nde eza kofrene biso na bavi na biso personnel donc kitisa mikumba wana kitisa mikumba soki oza na mutu moko babengaka mingi alobaka lobi bamakambo bajare wana change sujet obi otie na mwa pose ndambo ozomona balobi soki ata oza aigle okopumba lokola aigle te soki ovandaka mingi na badendo na anglais toloba yango never fly like an eagle if you hang around with a bunch of turkey. You will never fly like an eagle if you hang around with a bunch of turkey. Donc okopumba lokola aigle te soki ovandaka na badendo okopumba te okopumba no te opumba te parce que yo ozomona kaka bango bapumana bango te alo fai no kaka boye ozoyeba te kapasité na yo eza lokola ya bango te bato oyo ofandi na bango wana oyo botonga na bango bapapa baza badendon ta mosusu yo oza mutu moko de ofo kende pena na niveau moko boye ade bango bafrene vie mpona makambo moko boye ya pamba ozomona donc ezali vraiment très important tofungula miso na makambo oyo tofungula pena miso parce que nzambe akojije yo par rapport na ba acte na yo ekozala te ka na paroisse na bino boye tout ça ba acte personnel oyo ozosala lelo bato bazoluka ba séparer même na mokoto so dolobi na mokoto donc na 26 zoka mais kozala pari ya banini wana te en kimbangisi ya solo folinga bako kwa simo kimbangu ndenge moko un vrai kimbangiste ko sepela na kolingela biloko mibale oko sepela mingi na papa Mbenza oko sepela mingi na mama Micheline eza kunzoto kaka mais kolinga oza obligé olinga bango ndenge moko soki mutu aye ko betelo masolo ya mabe ya kotonga donc mutu wana kata penza relation wana kata pekisa yesoka yokite katango
donc azoko tia yo ba mvutema makambo yo ko kanga yo na vie na yo o voliete yango moni kondima ya bakimbangi c'est comme ils a poignardé donc ils a la ba pota partout ozomona donc sika yo mona papa simo kimbango zali tala ngo ndengwana soko za kana 26 loba bila anzela to landeza ya solo tala bandeka 3 humiliation sima ya humiliation lelo katemba bima lisusu bo surveiller bango bien bomona humiliation sima humiliation parce que eloko ko sala maté eloko sala maté eloko eko sala maté to loba ngo kala avant de l'élection du Tshisekedi aleka kuna ti tozolo bango sikoyo papa Simona ba papa bazana nkamba na ndela na bango moko ata ke ba promettre nini eko sala maté eloko ko sala maté e ba nozala kaka humiliation sima ya humiliation ti ba papa ba kozonga sima ba mona ke maloba ya batata na biso maloba ya o ba papa maloba ki na biso ke soki toza ensemble yango nde eza important zomona yango nde leki parce que baza bo moko yango nde leki parce que mangomba nyonso oyo na mokili oyo toyebi bato bakenda koluka lobiko kuna mutu ake église ake koluka akende po aluka lobiko eza po babengana mutu te eza po babengana mutu te mais so botali dessin bokomona nyonso ezosalama kuna yango nde komosalama lelo oyo partout na mokili partout yango nde komosalama yango nde komosalama donc nakanisi tosuka wana peut-être na week-end tozonga susu pona okone kosala ba analyse ndenge ezala kaka soki osepeli na message oyo olingo tala ba video mosusu lokola ya boye problème eza te kotaka na Kimbangu 21 na YouTube obeti kaka Kimbangu 21 kuna okuta makambo ebele ya ndenge na ndenge banzembo eza kuna ya ba 6 heures du temps ba miziki kimbangiste ba nini lokola ba oyo ndenge ezali awa ebele eza banzembo ebele nazatala ba CD partout nazali donc kuna na kati tuchaka ba album wana nyonso ezali